Ah, nga simba kisite. Nga simba kisite. Na kokisi déjà 4 ans kalaminke, na kokisa déjà 5 ans. La maladie AVC. Maladie AVC. Mais nga na kumisaka nzambe. Obanga kasote nga na déjà ebembe. Na ebemba ya l'état. Oze bemba l'état. Nga za bemba l'état donc na tindi donc na moniga ke batu bena balingi na ngati. Kwa donc mutu nyonso théâtre aya kotala ngati kaka ba dinola ba orli batu bazaki donc nde na tuna yeb na nde na to sola kana président Lombe na mais est-ce que au président au te sanga ipe carte wana te zela nanu na benga nani président Masumu après donc première tour il faut na sala kiné nanu bon na sala kiné kiné à 20 jours. Il y a 20 jours après successif après ba sunangai na kiné mbongo na nga mbongo wa kiné ezaki val Madjabou Talent 4 teams 4 tubes 4 clips vidéo. Team My Godé, Rosny Kaïba et Sylvain Kachila. Chant My God. Équipe nationale, Sandra Mbouyi et Yannick Toumba. Chant Victoire. Team Mapendo, Déborah Lokalou et Michael Bunzama. Chant Mapendo. Team Balungi, Michael Lombay et Lord Lombo. Chant Molongi. Voilà le 27 novembre, rendez-vous Zakaka Moko. Balobi, les lauréats de la SAP. Et ça, le rendez-vous Zakaka Moko le 27 novembre, na couloir Wana, na couloir Badiakoko. Ekoyinda makasi babi na bokasi ya ye moko yeme inzambe na bango nyostu Rivenkono. Balobi 18 000 spirint. Mobala bata mama Sandra la queen. Donc ekoyinda rendez-vous ya kamoko mutacha na yeku libaya tepo ya obeta poto. Biso tu basarato la tokozala wana balobi lambande makambu. Atukanza mba pambola o lisusu Rivenkono. Ndengo saleli papa na biso Nyarkos Mozole waza bongo ndekono te makila na yo te mekaso bimisi motoki na yo pona kosalela ye Mozole nzamba zongisa ya mingi tokozala wana balobi le 27 novembre bokanga date o héroïne na couloir les lauréats de la SAP nde makambo toko on est venu bouffer nos salés. Bouffer nos salés. De l'autre côté, la Liban, le côté va faire. $100. Salut Naba fidèle Nyon, surtout il y a avis du public, il y a Yemoko Didier Masuki, le boss, l'homme au barbe blanc, Bambo Tebele, Bissikozomi, sans oublier la grande-mère, Maman Mokondi Bafa, la super Anita Le, le Motema, Didier Masuki, Bambo Tebele, Maman Chérie, et pourquoi pas El Kalukombo, Motema et Maman Adeline na Suisse, le meilleur couple, Bambo Tebele Nabino, et pourquoi pas Anaye Moko.
Washington, le grand pays, le boss. Et pourquoi pas celui qui est derrière la caméra, mon propriété privée, Jerry Kobetox, 207 de la presse. Bonjour, bonsoir, et qu'on dépendre dans la vidéo, pourquoi pas à Maman Pauline Soda depuis Paris et à la présidente, Maman présidence, Yuyu Clinton, Bambo Tebele, Bissika Bozoa Minelo, vraiment, on a dit qu'il manquait la trop santé, ça qui bien siko ça va, vraiment, je suis avec un artiste. Un artiste comédien, circulation à mon je vais essayer un peu de parler avec lui. Il s'agissait il y a papa Océan, président Océan, ou bien surtout Boyebi que jouait pas il y a président Saï à ça rappel troupe théâtrale naé Océan d'Afrique Boyebi vraiment battu surtout tant bozo mon déjà les lots ba batuna qui bituna akenda wapi beaucoup retrouver les lots na kosola naé moi j'ai belé parce que auto tu ko kunda lobi Awada Silva azala qui vice-président du groupe naé Océan d'Afrique il y a une da Silva bima et pas il y a papa Océan selon des informations to komeka pe ko sola naé et puis to ko sola naé li susu na moi sujet ya santé naé boni santé naé lelo to komeka pe ko sola naé par rapport à santé et puis to ko chité to yoka ki batu baleki na ba TV ba benje matoyi ba ebisi atanga kasu ba kombo ba tuté parce que abana ko cité ba kombo ya batu oh ya et dans la vie mais ba zongi cela ina ingratitude batuno so ngeza awa na pont noir bazok c'est là kaka ki ingratitude le nazana papa Océan Jerry Kobetox nsoki nazalo ba moko na yo paso elanga caméra baboni na nga ya avis du public ba mona invité na nga mokolo le papa Océan tikana pesa ye bonjour président. Bonjour maman. Bonne santé. Santé za nango bien na ngolo nzambe. Donc nous avons mené makambo. Comme vous avez déjà ba intouchable donc nous avons mené makambo. Merci beaucoup nous avons mené makambo to me capé déjà ko kota ba siji na biso na wana ko mona à chaque fois ozo le canal internet ozo sala ba SOS na mona consulter. Ça veut dire que ba mo ba SOS na wana sala ki eda ki yo pe yango ozo sala ki obima sur internet parce que ozo ki ba lisungi o bande ki ko luka neti parce que na soulever mon pomme ki ndingo mande ko mamba kiné c'est là que moi kiné c'est que ozo ki ba résultat moko bien yango le karasu na télévision te te nazwaki pena ba résultat ya bien te donc nazwaki faut natanga pe kaka nazwaki neti mbongo ya belle vie na pesi mbote belle vie to sololaka abike total makambo mususu egoya na sima sai apesanga $50 donc et puis batu mususu ya poto bayaka ko pesanga ata moi 10 ata moi 20 donc mais besoin na ngezalaki donc ba sunangai na kiné mbongo na nga mbongo ya kiné ezalaki valeur ba $500 donc premier tour il faut na sala kiné na bon na sala kiné kiné ya 20 jours il y a 20 jours après successive après ndesiko na royal lisusu na bandeli lisusu donc et osenga su mbongo lisusu omoni déjà na koka kité mbongo ba transport omoni na vani na Lubwaku pour quartier na biso za Lubwaku Mimoza eza quartier na biso mais Lubwaku nde quartier nanga donc kolonga Lubwaku ti bandal ozozwa ba moto aller retour donc na koka kité ata banda 20 jours donc na koka été donc yango tango Nathalie Boye lisungi penda ezate na ba SOS na bengi batu na tindi donc na moniga ke batu bena balingi na bangati et tant qu'un artiste batu balingi oteme to monaka ba association eza ebele ba association eza ebele est-ce que ANTPC okenda ki kokutana na président Masumu ou bien abenga ki yo to yo moko po luka kitane meza vie na yo ozana posa lelo ozonga ndengo zala ke batu surtout oseya batu surtout bayeba ki okende peut voir papa Masumu et tant qu'artiste parce que ANTPC ezali association munene ba association nango ebele to mona reza ebele to sungana to ni nyonso ezali mais ANTPC association munene o e kamami bongo na papa Masumu le est-ce que omona ki ye ou bien obenga ki to ye pa ko rendre visite namba mutu nyonso ya théâtre mutu tu ya théâtre o ya yebinga donc na vanda na Lubwaku awa
donc mutu nyonso ya théâtre aya kotala ngai te kaka ba Dinola ba Orly bato bazaki ba tozaki na bango na groupe sai quoi nde bayaka kotala nga donc oyo nyonso nasali ba 90 émissions donc na mutu moko te ayo kotala nga sauf kaka ba journaliste kaka o bayaka awa et puis bayaka pe baye na bango ko tourner mission te mais to vandi na bango to seki donc e bando sala nga bien donc président Masumu na pesi mbote président Lombe na pesi mbote donc to sola na ye kala to sola na ye zaki makambu ya bandaki ko ba carte ya artiste ya maladie wana assurance maladie donc nde na tuna ye nde na to sola na président Lombe na bi mais est-ce que au président au pesa ngai pe carte wana te abi zéana nous nabenga nani président Masumu après sanga numéro ya président Masumu donc bon ezaka compliqué ben le roi balinité que na limité que na lo baraba komo na bango lisusu ba mambe belé pour ezaka yaka makambo ezaka makambo to me kampe kokota na deuxième sujet ezali to mona ki bato belé baleki na ba TV oyo bande ko citer ba kombo na bango entre autres ba comédiens entre autres ba chroniqueurs ba ninga oyo zalaki na bango vraiment na monde de théâtre bande ko tanga ba kombo na bango baleka pe na baitando ike le na internet bazolo bake désormais océan kotanga kasuba kombo na biso et puis to moni opo yoka otanga suba kombo batu te ezani no bangi kasho bakangisa yo po ba mususu ba batika bango na ba défaut ba sala boye ba sonsa boye ba Jerry Kobetox zaka cité si je me trompe pas na yoka pe comme Jerry Kobetox na mona batebele na mona tangi sous belle vie je lui salue vraiment mama di mama ba tous bazaki cité mais baleka ka pe mususu baleka na TV kolobaki océan kotanga kombo na biso te puis to mona kayo osaka sur émission te otanga pe sous ba komba batuté obanga kasho pe nga robanga kasho te na robanga kasho te nga na déjà ebembe na ebemba ya l'état oze bemba l'état nga ze bemba l'état donc na robanga kasho te mais neti Jerry omoni ba titre neye mo paza neye mo aza monteur ye mo yebi makambo wana ningi zalaka ba titre ba moni ba titre mususu mais ceux natali botali na internet azolobela makambo mususu OK na lobaka ke Jerry aza mutu ya liboso to vandaka ne na hôpital aida ngai omoni Jerry a simba ba salité na ngai donc ba nie na ngai vous comprenez donc Jerry pe na moniga ke abwaki si comme les mona baninga papa seya nga na lingite tanga ba komo na ngate batu nyonso bazo baka bongo bon tosani na ba vrai na omoko baboyi ba bavanda la baboyi tanga ba bon donc batu nyonso wana na mone bakomo cité bakomo bango pe balanga na otanga bakomo na bango bango pe balinga te na tanga balinga na tanga bakoba na tanga bakomo na bango te donc ngape na vana na kwena nga bango pe bavana na kwena bango mais il fallait quand même na loba ezapo so na lobi que non na belaka maladie ya AVC batu ya théâtre nde mutu babwakelanga ekomi ngambu poani ekomi ngambu poani lelo déjà naza na 4 ans depuis naza na kokisi déjà 4 ans kala minke na kokisa déjà 5 ans na maladie ya AVC mais ngana okumisaka nzambe nzambe aza pena nzambe amunene nzambe asomo donc ce natali ba artiste comédien combien o bazaki na santé à bien ba o bazaki kosala makambo ya bien mais batu nyonso wana bakufi mais ngai naza quand même vraiment pour bakoma benganga vie loboko vie loboko na ndeni vie loboko tipo nga aza déjà vie loboko nanga esalaka te
lokolo esala pété oh so na moni na don na la on la kisao o ezo sala mais oyo esala te moni oyo esala te eningana te oyo moni ke ezo sala mais oyo esala te donc ezaka makamwisa nzambe faut na remercier po bato misusu oyo baza na mbongo baza na bambongo badépensaka ebele na nini na shaba awa baartiste comédien basalaka batapage ya mbongo mais nga kaka nalipa na mai ya lobo nde naobika. Mais il y a d'autres personnes au bazar qui se lamentent. Tu souffres, tu es malade, mais à chaque fois, aux sur Internet, à chaque fois, sur des pages Facebook, aux publiés, Babiloko, parce que bazo monokara, aux bien. Malgré aux tikali, aux sali AVC, mais au publié Babiloko chaque jour, on a TikTok, au publié, c'est que aux la vie bien. D'autres personnes, c'était là. Donc, sur la papa, c'est un tandis que tout le monde a qui na Facebook à tout moment. Pourquoi ça? Vraiment. Nga donc naza mutu mo boye depuis bo mwana nanga nazaki propre série mo ba ebisinga ke non papa c'est donc ndo ba tozo mona yo na ba Facebook na ba nini ozo zalaka propre moi pe basunga yo ezate na tika na bibon na salaka nde bango balingi na vanda ta ba 2 mois mutu pe azosunganga te donc na mitie salite mo boye na mitie salite mo boye na okata susu nazo na bongisa moi visage ezate donc na bime siko nini mo mususu baloba bani basunga yo ozo publier ozo donc na habité. Donc, namo nazwaki décision. Nazwaki décision to na leli trop, na sali ba émission trop. Donc ti omoni abedachou. Abedachou donc na tindi na ba nini na WhatsApp tout. Donc nabi abedachou asunganga. Donc bakolela nanga wana ezokomela bango te mpona nini ezokomela bango te nayebi te nde na memangambo nde nasala lelo mo boye bapeti nanga tu ya théâtre oyo nga na bimisa bango nasala bango donc balingaka donc kosunga ngai te balingaka kosunga nga te siko naosala nini bapeti nanga nyonso oyo yebi ke oyo aza peti ya papa océan oyo aza peti ya papa océan donc nakokomela ye so nakomeli natindeli so napesi oyo bamessage oyo nakomela omona pena donc ntango oyoka tv tokosunga yo oza vie na biso yo mpenza soki yo te mbele biso mpe tomonani te tokosunga yo nazwi ntina nasengi te bilamba nasengi bilamba na bi bosunga nga ata na bilamba rien bosunga nga ata na kolia rien mais papa c'est un kato mo muke maloba ngai naza comédienne et puis naza na groupe à gérer Tumba et puis na ote kozwa l'autre fois ba message ya bato bazo koma ba ndeko moko ba comédien bazo accuser yo entre autres bateau yo fanda na bango oliana bango omela na bango oliesa bango latisa bango pesa bango pe makambo ndé lelo géri kobeto kisa bato msu baboya ka epé o ya bimisa baboya ke passer l'autre côté ezandenge mona yo bato wana bazo accuser yo moko ke okendaka pont noir oke simba kisa succès tango longo pa président sai yango lelo etika ona défaut est-ce que mamana o bango bazo loba wana eza mama solo ngamo kutu déjà namona kutu namona mutu na biso moko ya théâtre donc petit nanga mo ya quartier akendaki lemba bakutani bavandi boye mutu anga théâtre azobeta masolo océan wala makamu na eti tike komela ka ope
ekomelanga ye pena ye tina mnine abekelinga lobi oseya mutu boye vraiment esalanga pasi nalingaki ye makasi mais ntango nga nayoki makambo na yo donc epesanga dégoût donc nabi nini otala boye nabi nga nasimbaki cité nga nasimbaki cité mais géri sikobino bolobake géri asali batu ebele pole asuto temps na loba wa géri ndeni yo yebisa oseya atangi batu éviter kotanga bakoma batu mais mutu nyonso ayebi ke géri abimisa ye ayebi géri abimisi batu ebele pe azo continuer entre autres lokola nga mona za produit fabriqué par Géri Kobeto tala sikoyo bon sikoyo nga moko papa océan donc na bimisi batu ebele pe nazo bimisa donc tina loboko na ngai komi vie loboko boye donc mona ka na ye boye na ando pesa petit mot conseil atala basala boye petit nga ko mukanga mananga ti mona pa azui abimi aye wana kei abike venga jamais na koboya yo za pena yo ne bobimisinga après mona quelques jours allez asali émission abandi oboya. Mais quant à toi-même, tant que fanda kaboyo moko kokolo be kozala nini ngana bilisi muto aidenga te na bengi ba aidenga te mais tant que tangi déjà boss abeda chute ozomona ba supporter si bagangi lelo vie changer tant que yo tangi boss abeda chute pourquoi pas boss abeda chute pourquoi pas aider yo peninga aidaka ba comédien c'est que lourd moko za na se wana te mais noir moko za na se wana te pona ba aide na yo. Kanga likamna lobika ezaka ndemo na Gérit. Géra bimisi batebela fuli batebele. Mais bazo reconnaître été. Omoni ba reconnaître été. Ngape lisusu donc na bimisi batebele mais bazo reconnaître ngaka te. Ba reconnaître ngate donc bazo ba reconnaître ngaka moni ave ndeni. Toya otala yo pena photo ya kotala yo na groupe na ngai tout donc bakoko na ngai lisusu bazo donc ba mona ka ke c'est tabimisa eza mabe donc faut boza na mutema moko boye boza na reconnaissance reconnaissance ya mutu abimisa bino neti ngai ngapenda na sala émission teke pona lobake non sai boye donc ngala kumisaka ekaka asala makambo belé pona nga donc na kumisaka ekaka donc na kumisa ekaka po azana mbongo na ndako kumisa donc depuis kala na mando linga ye déjà boso bina mando linga ye donc nden soit to jouer na ye donc na mona lengi donc omoni donc yango wana donc merci beaucoup papa c'est atala kabira na za mutuna mo na ina tuna po mutuna wana pe ba comédien izanga raté vrai faux na monde de théâtre qui s'ezali motema mabe ezali et puis jalousie za makasi motema mabe za makasi motema mabe pena donc il y a chassé pendant aux chassé ko fungoli chassé kia mutema mabe bimi pona nini lobi bon mutema mabe bimi mutema mabe eza ebele surtout ba artiste comédien oyo ba ye na vague oyo sika donc na yebate qui c'est ça Kisi on a envie que mama be ya sika na chasser na kisi na nyoso donc il a kata sachet donc yango wana. Merci beaucoup, c'était papa Océa bino moko uti kolanda makamno sota lobi ki motema mabeza na sukate tango yozo sala batu mabe tango mutazo senga SOS ya passe moko zo tungisa ye yo zawana juste pour na ko intercaler ye main noire ezaki motema mabe un jour soke zyo pe soko kutana main noire wana ko beta libakute raisonner papa Océa abenga ki muto aza pemeni na yo boya ki ba aider yo pe soke komeli yo obengi muto aza pemeni nanga ngape na kozala na pona boya mutu pesa nini a aider papa Océa da Silva Ilunga bato belé bazo confondre balobi abima et pas Géri Kobetox na film oyo ya bolinga ba pombe sila raté
mais kaka na matanga wana tozwa information bato bazola kiso musape bisiko telemaki na 51 balobi soki lelo da Silva Ilunga abima na théâtre c'est grâce à Papa Océan na groupe Océan d'Afrique faux. Oui, bon, on est en solo, donc da Silva aza ndekonanga, donc yemutu tangu donc yazagi mutu azaote kana ba flipper donc ba friperie donc ayaka na bar boye talibe ba sa théâtre ngape na sala théâtre aya c'est pas non c'est vraiment que jouer le rôle à vie de loin tinga habité pesa 5000 avant quota wana na point noir ayepe apesi 5000 tina c'était yo jouer le roi Jani po yo zape na ngambe na yo o jouer le roi Jani abanda pe ko jouer na pesi poste ya vice-président et puis ndeko na ye azalaki non Miguel Tshisekedi Miguel Tshisekedi donc lelo boitolo ba Miguel Tshisekedi akoma leki ya mokondi donc aye barate ke aye bara bana boye ba ke non un jour papa na biso aozalara na makambu donc Tshisekedi na pesi mbote na peso pe na mbote donc mais kobosa na ngai te kobosa na ngate da Silva sakufi donc tokende kokunda ye toke na matanga donc tozalaki kuna ti tokende na cimetière donc esali pasi da Silva bimi epai na ngai mutu aliboso alakisa da Silva na théâtre ezanga et puis tant toye na Kinshasa nde tosali film bolingo ya bapomba esilaka te ya Géry mais ekomami pa na ngai ekomami pa na ngai nde na présenta da Silva nde basolola na Géry habité na monika il faut nani da Silva a joué awa da Silva pas jouer a pesa makambu to jouer sous film moko ya Fumwa Mwela nde epesaka makambu donc epesaka makambu donc na misu bato nyonso ya point noir en tout cas na pesi bino mbote en tout cas na monaki matanga ndenge elekaki na pointe noire donc on est ensemble biso pe tozawa donc mama nene na pesi yo mbote batela bana donc on est ensemble après c'est esali passe ningo expliquer kokota da Silva na théâtre mais tolali tolamu qui porte fungwami da Silva kufi mais avant kufa asaki na AVC ka lokula yo asalaki AVC alizaki vraiment hospitalisé et puis da Silva akufi batu mususu kutu akoma ko akize bata théâtre ki bata théâtre ne babomi mais sur les informations eza na batu ya 9e rue na Matanga je le comme tox moi image à Matanga na bozo mona yo pozala ki wana batu so bazolo bakiza pire petit na ye oyo amemaki na musala jalousie c'est que jalousie za kana théâtre te jalousie za presque partout jalousie eza presque partout mais na ba théâtre leki oh ils ont été c'était na théâtre boy na théâtre leki oh ozui benaneti nga jeune garçon nazaki nanga bien nazo sola nanga bien na batu donc obike nanga donc nakoma baba moni donc et ça la passe mais et sali passe na liwa ya da Silva donc mutu oyo abomiye sikoyo akozwa nini kolalisa ngambe mobali lokola da Silva azaki bien donc garçon wana azaki bien na batu ya kondima te donc afutela ngai ndako na Pointe Noire nazovanda na compte na ye alobi papa Océan nga na nyo za président pena neti président nyonso banakin batu nyonso o ba comédien bazaki koya na Pointe Noire soki baye ngai na komema bango epai ya da Silva donc akolatisa bango akokabela bango
batu nyonso polongola mutu te. Mais quand vous avez testé batu nyonso to comme chité dans l'émission ben tout monde qui na cinquantenaire absence ba comédie za qui makasi. Na habité. Tant musu mbula ezaki ko déranger ou bien nini. Donc na habité. Na matanga ya Silva dernier jour à matanga to zaki ka batu ndambu. Yango na le dernier jour quand on a veillé mortuel wana ba mboule bete quitté. Mboule bete quitté. Ba quitté pourquoi est-ce que ça qui problématique? Azalaki problématique te petnani garçon wana azaki problématique te. Donc azaki garçon moboye azana mutema ya kosunga batu. Donc abandaki kosunga batu ebele. Da Silva. Liwana ye pesi pasi po bomie botiki na nini na mbasu te po bokela ki mbasu na mbasu après susu botindeli susu AVC ya kindoki po na nini pona nini kaka koluka kaka donc mutu azwi yo mutu abokoli yo mutu alatisi yo mutu asalimaka munyonso yango frère Patrice aloba nzembo yo na bosani nzembo yango mais nzembo frère Patrice était ya rapenda donc était yaka mais donc Da Silva ilunga paix à son âme donc Nazani Maloba. Ça fait très mal et puis merci beaucoup Didier Masuki pour cette opportunité. Merci beaucoup. Didier Masuki. Mutunanga ya kala ya tongo. Tangu nanu ba YouTube ezate. Mais Didier Masuki obosani ngai na lukaku ata espace na lekisaka bagag nanga na chaîne na yo. Et ça l'a bien. Sentiment ni ko kitango so ni appel vidéo. Non na Monica vous avez mutu moko boy. Tata boy Didier Masuki. Et ça linga plaisir moko donc na kanisi. Biso to ya na matanga ya ba Didier Masuki ba na ba Jerry Kobetosi biso to zalaki. Ba matika songo on YouTube ezate. On YouTube ezana nu te. Ba making up makambo bele donc to biso bato liboso to ya merci beaucoup to comme na suka là c'était papa Oseya oyo a pasoli à se déchaîner aux Zaki Katina Abimisa il a fait beaucoup de émissions mais on a vu du public les émissions ya liboso depuis Oseya à quoi il malade à Sali papa Oseya to comme na suka ya émission na biso pourquoi pas dire un grand merci à ma maman chérie super Anita Lelo motema ya Didier Masuki et pourquoi pas El Kaluko mon papa et à ma maman Adelina maman mamie de moi donc ça il est comme le merci beaucoup pour l'opportunité. La caméra parce que na uti ko ke lo mo swinga esani ngai pasi ko lobaki osunga batubele oyebite soki osala batwana nini surtout mingi ba baza awa na laissez-moi vous dire que ozaka na bandeko awate oza bandeko partout dans le monde on nzamba sangisa bango na monde oyo kota ba comme ba famille na de loin o balinga ka de loin za lokwa babone na ngai ya vie du public ezape suna batu mususu oyo osala mbela mais ekomela bango te. Mutu bususa koki ko benga okate pape sombungu mais abenga tana NTPC busunga et to bo considérer tant que comédien akoki ko benga pe na epa ya papa la biso président JC busunga et tant que comédien JP Masamba et tant que comédien tout sungana to kanisa ba ko pesa ebele tala caméra pesa un mot na yo pour na baboni à vie du public na bato ba ko partager ka ba vidéo o ko komela bango à propos ya papa Oseya vraiment et là on a mis loba et ça va en passe mais ça va en sous-passité pour nazo vivre naza na bon moi pour nzamba pesinga pema c'est sûr donc a pesinga pema batu nyonso ba abonné à vie du public donc o balingaka ngai o pe balingaka ngate donc naza acteur na bino na sala makambo belé
na so botali gag film auto sala surtout na géri donc bokomisanga oyo nazali pe lisusu eloko nangi nasenga na bino kaka so bato nyonso baza na kini nyonso na kini na Lubumbashi na Tikapa na partout na kini na poto bato tout donc bazoyoka message nanga donc bosunga nga nalobaki su naloba likambo kosunga te me nangi nalobaka ke bosunga nga nde eza boye naza na place ya kovanda te navandaka epai ya camarade na ngai naza epai ya camarade na nga mais camarade akozala avandi na ye mais moko boye po aza na mwasi déjà donc nalalaka su na salon wana ezosala bien te donc bosunga ngai esalanga bien soki pena bosunga esalanga bien ata na ba conseil na bino ata na ba j'aime na bino wana bo tineli ata bobike papa c'est courage esalanga bien po na lobaka te lisungi te donc ata na ba j'aime na bino bopesanga ata ba papa c'est donc pour sunga yo ata na message eko fortifié vous comprenez neti maginoa donc aza fille moko aza sœur moko aza mère moko donc asunga ngai donc vraiment na sepela ninga asunga donc bino pe bosala neti ye bosunga nga na ba message na makambo nyonso et ça va bien. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, pourquoi pas na Sébi Ndombasi Bambo Tebele Bisika Ozoami Washington, le grand pays Bambongo Bozo pesa ba musicien tala mabele kitoko ya kolona yango mon boss DJ Masuki ceux qui sont dans musicien Wazoya pembeni peut-être posa nango lelo maman super Anita lelo El Kalukombo papa même c'est ça parce que boza nango maman Deline mabele kitoko ya kolona yango papa aussi ceux qui bola moko to asekisaka bino tana gag moko salaka babonné na ngai avis du public s'il vous plaît considération et contact il n'a pas demandé seulement de l'argent à Sengibo aider même na bo fortifier attendre un message na bino papa c'est to na suka bambo tu n'as pas nani puis numéro de téléphone peut-être cause ba ko benga ko seka na sekaka so nde na zana bino boy na yoka bien ceux ka na na sisi émission boy na vandi kuna na ndaku na vandaka na vandi na ndaku ka na koma mettre na Facebook na WhatsApp donc ceux na moni batu bazana ligne te allez nabandi ko tout mon la gérer nabandi ko ya azwaka makamu na et bambote na donc vraiment Magino wa Saidi Binti donc na pesi mbote na pesi Fibol donc Fifi Bolili donc ozobenga susute nini osiliki linga yubende nini Silva Sakufi donc esali biso nyonso pasi donc tous ensemble Fifi Bolili ndeko nanga susu na nyina bwaka Sila Bisalu aza ya mutute aza muto ba comédien nyonso donc nga esala nga esengo soki Sila Bisalu abengi nga esala nga esengo donc pour ceux na vie lisungi ewuti epaya Sila Bisalu esala nga bien donc naza na nini ote na loba lokuta te navandaka epai ya masa na ngai na malgré que eza na quartier na biso na Lubwaku mais moninga awa donc Lubwaku ti awa ti bakitambo ti banini ya quartier mo ya misika po uta tournage okitina na mimoza na so pe transport ezate ozi moto okitina Lubwaku donc esa pasi
donc si la bisalo nga aza ndeko na yo comédien ya kala oyebi nga depuis kala donc sunga ngai mama Bellevie donc mama Bellevie donc yo yebi donc moi kuna loba mingi eza te yo moto olaka nga olaki nga ke non na mpo nga déjà Bellevie nayebisaka ye nayebise ma Bellevie tala zwa pesanga kaka ta donc bopesanga ata parti moko ya mokie na jouer na nini majabu na jouer na majabu epesa esalanga bien abana nga te papa Oseya yo nanu toluka lobiko na yo soko biki après tokotala makambo oyo ndenge kozala na nsima vraiment mama Bellevie donc yoza mama ni babenga ye nani mama di mama donc vraiment donc esalanga bien donc nazaka na position wana ndenge oyo yebinga mais namonaki po tunaki Adrisha Motomete beba di beba donc tokutane na matanga ya vie dadi ya dadi dadi di Kambala pe ya sonam tokutana na ye mais nazwaka numéro ezala donc baleki numéro moko ya suka chiffre moko le kaka donc na luka ye po ye mutu tangu na beli AVC tangu na ye na kin deuxième jour tokenda na voiture ya Adrisha Motomete tokenda pena na ye na nini kuna ti tozongi donc Adrisha Motomete donc yo ebinga nga aza petit na ya tongo na géri yo yebi donc vraiment soki nga aza numéro na ote peut-être pour pesa ka numéro mbala moko numéro na ngai eza 00243 code mboka V Willy Musheni na PCP mbote YPV Willy P na oka ki asunga bato belé donc V Willy Musheni donc soka kosanga bien et sunga ngai donc 00243 89 58 64 300 00243 89 58 64 300 donc nabandela lisusu 00243 58 et 00243 89 58 64 300 donc vraiment donc nga elo na sepela po monde to sale mission na ebite so na vie na za na baratir mo boepo na moni ndepena donc na komo loba bien na komo loba bien donc grâce ya batu nyonso o basunganga surtout mingi dazinani Jerry Kobetok aya penda abungisa caméra na ye abungisa caméra na ye nazala toujours nazala na likambo wana na motema abungisa caméra na ye amema Jerry Kobetok. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin et pourquoi pas dire un grand coucou à Batuno, surtout Balinga Rastela, Soman à Essagaya, autrement dit, interprète de la presse congolaise, Bobo Sanate, beau s'abonner massivement et pourquoi pas à Jerry Kobetok, mon propriété privée, Moutoua Pessanga, chance dans un bosso na bino. Swamana. Oui. Donc, comment là, Swamana, Stella, Swamana. Merci beaucoup Papa Oseya, te comme Nasuka vraiment la Papa Oseya. Oh ya Monique émission est dérangé, il a donné son numéro. Ce que pour Monique, on va tester là quitter sur le terrain. Oh Kende c'est pas Papa Oseya, tout ça là sur vidéo, on va le faire mais toutefois appel nayo, fortification nayo et que ça là Oseya bien. Merci beaucoup pour s'abonner, likez vidéo, partagez, aimez vidéo, commentez que ça là bien. Ce que vous commentez pour finir en tout cas vous commentez nayo té. Ce que vous commentez pour fortifier, allez-y. Mais naïbi qu'elle m'abonne dans la vie du public qui nous a fait na razala kati bongo te. Merci beaucoup aussi à mon boss Dieu Masuki oyo kimbela ya Papa Oseya. Ça kandi ngosala ka papa l'homme barbe blanc naïbi qui pendant eux tout est possible. Merci beaucoup na maman super Anita de longa na bino te kutani à la prochaine numéro. Bye.
Djaboutalent. 4 teams, 4 tubes, 4 clips vidéo. Team My Godet, Rosny Kaïba et Sylvain Kachila. Chant My God. Équipe nationale, Sandra Mbouyi et Yannick Toumba. Chant Victoire. Team Mapendo, Deborah Lukalou et Michael Bunzama. Chant Mapendo. Team Balungi, Mike Alombaye et Lord Lombo. Chant Molongi.